abonné à la télévision, on a pesi bino mbote mingi. Boyebi que à chaque fois que ça a un problème, moko tragédie, moko drame, tout quoi que ce soit, il passe au milieu de la population, dans la bino pour na bino, comme c'est quoi la réalité, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ndenge na télémi liboso na bino, on a aussi déjà traversé bisobe na bangomba. Pourquoi je vous le dis? Parce que mes pieds là sont mouillés. Nazaya kopola complètement, na kiti na mombele. Batu nyonso bazalaki concentré vers Kibale esika wapi nzela ekatani nzela ya route principale numéro 1 route de Matadi oyo ekendaka Tiba Congo yango nde ekatani toyebi te ndenge nini biloko ekomela biso awa boyebi que déjà mpiaka na pasi ezali mais kasi eloko ezosala biso pasi mingi ezali que route wana ebukani mbula oyo ebeti butu ya lobi pino pokola mokalelo esali ba dégâts ya bandenge ebele tokopesa bino bilan avant la fin à la fin de cette vidéo que vous allez suivre. Moi na moko alali biso toza na côté ya mombele tozui limité tokoti yolo poto la kisebino ba dégâts nini salami tozui deux communes wana mais kasi siko na memi bino directement na mombele bo mona mwana wapi alalaki na butu na ba parents na ye alamuki na tonga comme orphelin de père et de mère abungisi baleki na ye mususu atikali ye moko bongo na mokili nande ko na ye mususu ya mwasi mi nande ko na ye moko ya mwasi. Photo ya maman la bango bomona ngo zo défilé tout à l'heure awa o bozali komona la belle dame là ye wana nda uti kotika biso na se ya mbula mbule betaki tango komiere baye bakobima na libanda courant zongi singa courant kangi mama et bomi baleki mususu ndeko nda atikali na bomoyi kasi atikali orphelin abi place akende te ndako nyonso ekwei epanzani bamur esili bino moko bokomona yango epi bokomona bakor ndenge ni baomema yango tie na ndenge bakokende mais kasi naza na question moko na retourna na gouvernement na biso mpona nini na Kinshasa bamor bamemaka bango kaka na 207. Pourquoi pas parce que l'ambulance appropriée pour nous mettre d'accord et ça pour nous moins respect à d'accord yango ou bien organisation moko te ezalaka na ba souci à topé na ba commune moko na moko oyo baza na ba ambulance moko ya koyeba ko memaka bat na ba kawana bokoyoka population ndenge yango moko elobi nini nde causer mort côté ya mombele bako expliquer bino gentili ngobila mbaka musala zali ko sala a continuer yango lisusu parce que courage ya ba caniveau et soukaki côté moko alors degré ya ndenge côté kuna babongisaki ba caniveau etikali polele pression ya mai eye liboso e bomi batu ya ebele na ngambo ya mombele na pesi bino kaka bilan mwa ndambo bamisu bazoki baza na hôpital tokitisi na hôpital koyeba kotala bango bota la population ndeni ezali kolela boyoka pasi wana ndeni esalami to mwa na bino na suka pona pesa bino bilan ya côté mususu ndenge esalami parce que ezaka bilan provisoire ya ngambo biso to uti batu ba uta kite KBG sokoza ensemble na ngai Olivier pesa biso image wana batu ba mona bango moko qu'est-ce qui s'est réellement passé, comment ce petit garçon est en train de pleurer ses parents alala kina bango kasi alamu kina bango te KBG réel pesa nga image en Aba papa la couturier papa Allô? Trois villes à la fois. Polo. Maman moi na Sénégal.
te kokufa na bana mai na ndako nanga ti awo ndako yo sepeli bilambe poli ndako sepeli alu kana bisa solution kama ni solution te kokufa nini courant leba mbule zo beta makasi bakataka courant na bibembo so bekufi po batindaki courant so mbule zo beta bakataka courant tele bela bakufi pa mo bimba libota moko bakufi po courant na moi batindaka te courant akaka na kutu kutu na mombela to kana courant kana na kutu 22h 23h moi bemba courant yakaka 5h ekei 22h eye na kutu courant yakene bato bakufi courant te bato bakufi bateka bazaka na sankuru bakufi mama na mwana na mobali ya leki bakomisa tonda komo bakufi mama na mwana na mobali ya leki na ye ya mwana te bakufi soko te isikoyo bakukuna ebale mwai bakomeza te libembe kufa ebanda soki 2h moi babimisa ngo ezali te mpona mbula po mai etonda kona ebele ti mai ekamune ebele soki 12h mai elekaki ebele ebanda kobeta mbula eleki edeborde po bacarnivore basala mabe etonda zomi te moye mai eleka eza te mai elelo nyonso ya makala ekita ya tika mbule neti na azala na mokoko numero 1 mbula ebeti mbiri nyonso ekwei mwana nga bukani na bibi ni sani ni lutu kaka nde na te mpe bino mwana lati bakabeli na kokabeli loko aleki na nga naso tokabanda banda toko kure ozala te so tokomika 23h ezonga ya bazomsikura iletura kure na mai ya mbula yango ebomi bato gouvernement te biso likambo tobibi perda elamba te sanité lutu teta ebela bato milima bato ekufi madeli sikota likambo loba likambo yoza molobele mama tobibi perda neti ngai pasi loba okenda mokoko bomona mbire kwe mbiri nyonso elali basani ecoli ni lutu ni sa tobimi eloko te suka tosali nini tolela mpleti mwana buka na koya mwana bomonela te nalela mwana oyo mpe nalela biloko bakanivo aterasa osa modele kote mosu etengama kote mosu tundwa kote kotema mai nyonso ekoya ezokita biso to mombe eza lokwa libulu basala baterase mabe maadeni eza likambo na likambo akalamu leta gouvernement modekamo eza gouvernement mona te gouvernement babi pepe d'abord gouvernement eza mpona pepe mais gouvernement no eza mpona pepe te eza bomemo na bango ta biso tosuka par rapport à maître, par rapport à gouverneur et à Kinshasa, par rapport à président de la République, par rapport à la président de la République, on a gagné le peuple d'abord. Le peuple d'abord, on a compétence, c'était pour nous les faux. C'est facile. D'abord, on a compétence gouverneur. Parce qu'il faut déjà nous offrir sur l'initiative à la banque. Il faut permettre d'empêcher les autres d'être à niveau de les premières rêves pour le deuxièmement, courant la journée il y a raté. Donc la minute de la TV. Dédé, il faut préparer bien que courant n'a pas eu jamais on va continuer pendant que les autres on a évité la classe à ingénieur il faut qu'on va les gars la TV expérience et ma mais regardez comment on sait qui se passe. Donc les gens comment passe. Parce que déjà, Bino déjà vous voyez bien que non, vous les autres déjà. Maintenant, et là on est comme les autres, les autres ils Bino ça pour mettre comme un peuple en danger. L'événement il y a maintenant qui va les autres répéter là-bas pour 1000 musulmans là-bas dans quartier. Donc et donc pour les autres il y a pas monté. Donc là passe pour la parce que c'est le moment où tout le monde a député qui n'a bimi habité ngambo na sala base la kaka area ba élection de mois pour mais quand 2023 pe yango tozokende ba comparatif élection député au bout de votera na commune ya Limete poko ko yebisa bango ni par rapport à des éléments ko zo salema na quartier Mondele
bazoyoka mpona nga vraiment député vraiment ya lelo komasotalaka poche na ye lelo vraiment badéputé basala mosala baswana mponaka mpona bambonga bapoche na bango mais peuple aza donc ote vraiment motu tele akotaki ye vraiment est ce que lelo vraiment député wana akanisaka quartier Kingane commune Kingane député ni vraiment ayaka mpona koverfile peuple baza te aza te donc bazowelela kaka babien trouvé na bango donc c'est pour dire que non biso peuple vraiment toza komona kosukuti toza komona kosukuti moko
papa talela biso likambo na sakuru tokufa neti lelo bana bakolia te biloko nyonso ekei papa. Ekomi bato ebele na Kinshasa. À titre d'exemple, Monga Fula 30 personnes. On a eu Kingamoko. C'est les Mbao 10 personnes. Le Kanisa qui a limité tous a épargné. Voilà que 3 personnes, 3 habitants, même famille. Maman Oyo, les alliés droits en tant que journaliste, les gars qui ont fait la déclaration, mais Naza très touché, Naza émotionné, parce que mon salaire là, les alliés de la population dans mission. Mon salaire là, les alliés pour éviter ma tambour et pour la population. Les alliés tamba sur conseil justifié, maman Moka Oyo Kolomé la Kohawa, Totinda qui équipe la mission. Nous avons une équipe de salubrité composée de bala Mombele. À défaut, il y a un curage, il y a un engin, tout cela qui a un maboko. Titi, il y a des alliés, il y a et puis tu as vu des lignes, surtout tu as vu des population. Chef de la brigade, est-ce que la population a continué qui pour ça là, oh, tu vas dire tu vas quitter pour exemple. Dans ma papa, dans ma fourche, yo, tu te sens pas qui va botte, tu te sens pas qui n'a pas l'eau avec la grenouille. Salopette à la grenouille, voilà, tu te sens pas qui te tique les populations. Donc il faut côté la mission ce événement à Boyé, les autres ça passe la mission surtout. Mais surtout les jeunes, ils sont en charge curage il y a Kalamu Miké dans la Simanda pour tout ça et pour tout donc les jeunes, ils sont motivés, tous se rassembler, donc on va s'apprendre à l'eau de façon claire. Mais par rapport à l'école mingi par rapport au système oyo basala lolo bazwa nzela na bango ya mai batinda na kati yango et exemple meni abalobi yango ne mutu osala eza base ya thierry ya lion par rapport ça la confusion te hein tout ça la confusion te eza na habitat moko te ya Kalamu toyo oyo asalaka mine Kinshasa etunami bongo mai ebandaka kote ya likolo ekokita ndenge bozomona mai oyo apresi ezokende ti fleuve donc mwaka niveau bozomona mai wana en principe ayebi te so bakanga yango likolo kuna en principe mai oyo ekendaka ti fleuve. Donc, so la ndelipe omona ke Kalamu mutoti nango te euti ya musuka sabu soit ngiringiri. So pour la ndeli ngiringiri Monga Fula. Oh, abika ngoli. Osapa ombe bandi ko banda kura la Monga Fula ti boye. Maintenant, entretien c'est l'eau. Entretien de l'eau. Canalisation et cause. Mais si les communes sont en place, ils vont rétrécir en haut. Et si les communes sont ainsi de suite, maï et bon makoleka moto. Tobanga moto mais maï et bon makapo maï. Maï et bon makato. Tout ça par exemple belé de la cité du feu voilà. Nous devons voir que la cité du feu aussi. Donc on va essayer de créer une brigade de surveillance. Brigade de surveillance des alliés et quand on a composé à Binomoko, Bisomoko habitants. Il y a Kalamu, nous allons contrôler Moutouni, nous allons se comporter mabé par rapport à la gestion à Maïma de Kakate pour avoir des cigares et Sengeli. Au moins, nous avons bandi à Tchemoua Brick, Lominango, à pêcher Maïgori. Soit à pêcher à mon Aniguana, Maïko soit toujours de la moussou.
Voilà mon cœur, mais ce n'est pas le moment. Il y a que se rejeter ma faute. Ce n'est vraiment pas le moment. Mais prévenir, oui. Il y a aussi la tête à bout. Je me suis dit, lobby, ça va être compliqué. Ce qui peut au Bandaka et si Kamoko est il y a un danger. Ça peut arriver que dans la vidéo des Alaka, chaque façon vous les bêtis hésitez. Son bon nimboula Kima. Soit pas naturel la boutoine. Kima, Bima. Vous êtes la terre? Kimanda. Bilongo. Bilongo est la valeur qu'on est à bon moyen. On va reprendre ce qu'on avait fait. Je crois que l'année passée, nous répertorions Kabasito, Batoubaouti, Kimera, Minimi, Zalaba, Église, Saint-Amand, Kimbangu, Awa, orthodoxe, côté de la église de réveil, la Mososo, nous répertorions Nandalou, Zalaka, Saint-Bernard, na Salongo, église, les appelés à Chekina. Nous avons un point, nous répertorions tout solo, la peine à Bakolo place. On l'a fait il y a 2 ans, je crois. Donc on va refaire ça parce que bon, on ne sait jamais. Nicolas pèse bien. Voilà un peu, je ne voulais pas parler parce que donc je ne voulais vraiment pas vous. Je voulais pas vous. Merci. Donc voilà. Une question, c'est fait à nous. Question. Oui, monsieur le ministre, question Nanga Ezali. Quelles sont les solutions que vous proposez parce que ça se répète plusieurs. Est-ce que vous avez une solution durable? Vous voyez, moi, retard. Brigade de surveillance. Ils sont beaucoup dans la zone inondable. Il faut tous aller à Kenge. On a beaucoup de bisoté, à Tonga Likolo, à Canivo, à Tonga Likolo, à Matante, Moussoulé, tout le tout ça, ça bouge. Mais je dis aussi que j'ai proposé aussi que sur les Amakas, si les gens doivent mais pour le Bélango place dans l'outil, tout ça là qui diagnostic, il y a une inondation, il y a Kinshasa Mobipa. On avait déjà fait. Nous proposons qui paie ma solution. Ndakisa. Caniveau Sobolandeli. Belge Moutatikango. Belge Moutatikango, n'est-ce pas? Mais après 60 ans, comment on a en étage? Pendant que on a morcelé ma parcelle. Donc, nombre de bandaku, ouais, Zalaka en 1960, dans nombre de la population, et ça dit que Caniveau est comme un mouquet. Et qu'on dit qu'il faut supporter, puisque moi, il y a un tol. Rien que moi, il y a un tol. Sans côté, ouais, il y a un Caniveau, est comme et donc tout ça qui est étude, mais l'étude, tout ça qui fait que les gens bateau, Batonga, anarchiquement, la musique est sécurité. On doit se le dire, d'ailleurs, sur la politique. Et ça, que pendant que tu proposes ma solution, la nomination va vous presque éliminer. Voilà, après Mboula Liboso, où il y a ma casse, ma réunion, tout ça qui ma réunion. Donc, chaque jour, réunion pour la collectivité sociale. Il y a qui sont presque en transition. Est-ce que solution pour continuer la oui, l'État continue. Les hommes passent. Donc, vraiment, solution ils ont déjà. Mais vous avez la solution à faciliter. Vous avez un peu voilà un peu. Il y a des solutions déjà prêtes. Allez, on y va. On va le faire. Sa famille, sa famille, sa famille. Même l'État m'a décidé. Mais tu peux associer la famille Bazalawa, parce que moi, les souliers Zali, la famille ne peut bénéficier. Ça, on ne peut pas déjà en parler.
mais eza tobengango ba dossier judiciaire. Faut autoriser correct de la morgue ezali procureur. Oui, il m'a peine à morgue que des cimetières procureur kaka. Donc famille côté kuna c'est l'État qui va prendre la charge. Je le dis clairement. Alors on aurait appris que Koufa et Salami Kara Awate, ils en ont pas point exposé. Aux autres, à chaque point, il y a chaque point où Koufa et Salami, aux autres, en tout cas, la limité jusque-là. Il y a ça pour la limiter. Oui, Salami côté, c'est ça. Beaucoup de ça limité. Il y a ça juste le cas. Vous allez n'a pas moi que je brûle koto pont ya faya la wana ndezo mbuye ba koto la bon epita na se banda ko ebuka ni kuna baba nyonso banda ko ebuka bon epiti na se moi ito kende te boso kangami kende kuna obola équipe na biso kozala wana siko papa on mala ozindi sobo zindi tambola kuna esika père atelemi Bonjour. Combien de personnes ont bakoufi? 3 personnes, maman, papa, mwana. Bazali kovanda wapi bakoufi ndenge na katanda kwawa. Mbula ebandi kobeta, ebandaki na 3 heures. Mbula tange beti ale mai siko ebime be mir oyo ebukani, miro kuna ebukani. Voisine aza na kati ya ndako. Courant ba ezon c'est maman to monika courant bien. Courant peli boy. Bokata biso courant. Nana okata biso courant. Courant ezaka na moi ezaka na butu. Allez maman ta moni bo moni courant bité to bima. Azui moi na liboso bimi. Tanga bimi ya mibale tanga yemo simbi ya mibale bo simbi na maboko. Ya mina bébé. Ba bima bo singa ko lati mama e bwaki na mwana wana na papa. Allez, moi, je suis bébé à Kouéi. Si on dit que les bandes déjà, moi, je suis bande à Zui, à Pessi, à Bengi voisine, à Pessi bébé à Kenekuna. Na minute, tu vois, moi, je zonga, boya, tala, maman, zatale, na maï, na basingande, la taki bango, et choli, atabino moko, mboka yango. Tokomi ko pesa le quoi, mboka na bisote, en plus, maï, courant lango. Tokomi ko mona passe na courant héros et salakate. Bamoni pe mbule beti yo za bana bobi bata SN bobi bien mbule beti ba place monsieur za ba dege belé bon yo tine biso courant tala to père de maman na mwana na papa et que ça malamu si ko bo retrouver bango erni tant mbule sili allez basi ba 5 heures to mona iboso papa 5 heures to moni papa awa allez 6 heures maman remona na sima ba voisine akene kwa ya kalamu Tiba 8h 9h les 4 minutes belé. Toyoko mona 14h mama wana. Siko na micho. Bake mama yembo. Siko l'état zu la biso problème. Ata bino moko mboka eza ya biso. Toza ye pas l'état ngapena za yo poza pe l'état. Zu la biso solution na baka surtout kala place eza danger. So bata ya yolo na bata nini ya makala bango surtout ba voter ba député ya zimbo na que bénéficier famille na bango ala ba joli douce ba teli biso kota mombele awa soki mbule beti mai na bango no surtout so quitter la biso bonsoir biso petit na bakala to komi a passi tala minute dan tala so boningi bobina ka libanda botala kala so ndiko to zali nzela ko leka minute ezate siko boso so solution biso mo tango papa Tshisekedi azalaka awa ezalaka tant papa qui se dit à la caisse à qui ndenge papa ça quoi continue na 8h 12h biloko on se kiti solution to swami bongo mwana
obetaki pe bani na indole toza commune na limete bongo ça peut biso na indole te na mombele asakana pe na mombele as biso ça ba mama na ye po ngape na kepi sala mama ba kisekedi na no ke kuna bana zo ngape ba bongi singa pe suki bo so pesa no sala na bongi ça peut biso te to ku faka mai ka boye que de gars qui tire autant pour ta qui là tout ça moi na quartier à côté oyo okoko lobanini par rapport à ba dégâts sur ça la naza moi na quartier oyo quartier Mombele vraiment ezali catastrophe besoin na bino moko vraiment ndenge population za kolela chaque jour vraiment na ba condition oyo vraiment est-ce que toza na ba konzi na mboka na biso ba konzi pendant souci à peuple bo contrôler ka ngote botala ndenge population za ko vivre na mboka na ye comme si baza abandonné tala bato baza na quartier au quartier Mombele je pense que ça quartier Mateba tala degré bato bakufi tala degré bato baza kolela vraiment population baza kolela chaque fois bakonzi boza na suivi à peuple na bino boza na place wana pona population boye ba ko installer peuple azala l'aise peuple azana kimiate aza kolela chaque jour vraiment botala bino moko lokola siko to moniawa papa maman bana bakufi vraiment eza kolobela bino te vraiment batu ya boye bozala mawa ya population za kolela chaque fois pona bino boza koza poste wana pona population bon continue à boye so oyo kutu eza première fois bongo soki ebeti 3e fois 4e fois c'est que quartier Mbima oyo kozala étendé ya kodinda vraiment boza solution solution eza nini yo vanda koto solution faut pas ça la nini proposition ni bozana ngo ya solution awa na quartier bon solution pour peut-être la maman omoni mikolo yo courant et de la rassurité to kana courant to vanda sans courant toute la journée toute la semaine mais to comme na butu batindi courant na mbula eloko boye bato ezali ni courant tant que courant est na bouton vers 22h 23h bato baza kolala en pleine pongi alors mbula beti ko simir et juste singa courant nde yango nde mutu ekoti na mai nde tant bato babima nde bato bakufi c'est ça le problème courant ezalaka te na moi courant ezalaka te toyebaka te esnel mosala na ye ya courant ezalaka nini mpo na moi toluka courant mpona bapareil ezalaka te tokomi na butu atindi courant vraiment esnel biloko ya boye vous-même bozalaka na susi ya bato na moi courant ezali te soki mbula eza kobeta boyebiaka so mbula eza kobeta babisika mosusu badindaka bokati courant ata parti à 22h 1h bokati courant mais botiki courant toute la journée toute la nuit pour mourir bato vraiment bozala na susi ya population vraiment nga na vani Mombele chaque fois oyo bomoni awawa na vani baimpui kuna bakufi ils sont nombreux bakufi na mbula oyo vraiment en tout cas pardon population baza kolela pona bino bakonzi toza na besoin na bino président bo aider ba population botika eloko boye te po oyo za première fois soki beti 5 fois 6 fois c'est que quartier ma oyo ezareta ndia kodinda vraiment merci vraiment zangwana bayebisi biso yo ndoko feli papa leki na yo mama na yo awa yango hai siko oza wapi na minute ndenge ndako koyi boye ndenge mama kufi papa kufi yo oza wapi bayebisi ngo bobiki na combien de personnes 3 personnes yo na nani na deux petites sœurs baza wapi na minute ozaka na nzela kana nzela place ozalizata po lobani so ozota la caméra oyebisa mokonzi ya mboka kelelo yo kufeli papa na mama na baleki na journée moko toyebi eza très difficile mais nini ko senga na bango zo courage na yebi eza facilité nawa ruta ta lobate lobate dawa ki anga mtatangisa anga yana ke parce que na nova na ngana place avant des souté kola ba dega ba mai na ba kuwa busobo anga mtozo anga charge na mitso azati na tikali boyna baleki na place pour vendre yate to vendre yate ozala kiti événement ni c'est ça te azala kiti tango yena oyo na yende na yo kutanga ozala numéro de téléphone tina téléphone te soki balingi bazwa yo kasi tokozwa ndenge ni so bato bazotala yo balingi ba aider yo baya ndenge nini to pe to chef de l'état to mokonzi ya mboka linga mona yo bakomona ndenge nini ozala téléphone bon soki mutana posa mona ya mona atana nani ne pas ko na biso
na Yolo, na Bakwando numéro 30 bis. D'accord, donc chers téléspectateurs, vous comprendre que Azan a une émotion forte. Moyen le bébé zate, vous en avez besoin d'aller contacter nous Olivier Azawana Azamona quartier aya ko luka yo kombo na onani. Chris. Vous avez l'âge ni Chris. 17 ans. D'accord, Chris Trotika parce que mai ezopesa na pression sur ya makasi nyonso tokende boye mais oyo eza toza bandeko baparmi biso toza na nsima esika moko omwa nde esali abutu eloko akufi okote mosu bazali bayaka mamonzambe il faut comment j'ai vous le bêtiez combien vous le bêtiez mais c'est comme il au niveau de la famille mais la famille na minute oyo misusu baza na hôpital misusu baza na ba morgue misusu baza na ba koma donc na miso to za boye to za do ya konyo kwa mabe to so le la komona ke wana ya shikuko salikambu ha mo pesite to salikambu eza a komona ke le tian oh non c'est ça balabala mais c'est ça qui balabala mais ba soda ba ba ya ba kanga batu ba so fanda ba so ba lo yeye mais tellement que ça mai ba policier ba ko ma secteur ba ko ba suka kana secteur kuna biso ba to droit biso ba officier ba lox ba moni biso ke bato mbongo mais atake mai les autres misa mais balobi mona moko azali na ndako oyo azomona te juste à cause du côté nan ba éviter soka za wapi précisément est-ce que c'est seulement comme ça oui mauvais et ça na deuxième porte wana po o les étages mais étage on no so mono et mona ni te no mbulu ebetami donc premier niveau et comme le go là le deuxième niveau comme le roi premier niveau donc mai et débordé et ça mona na ingénieur muté bébé tombé bon mona wana akozala na ba 113 ans je crois 113 ans donc famille passe la missionnaire benga pe na telemiawa nazalaki pe ka parmi ya bato pe bango bakufa ka na événement oyo mais nzamba épargner ngai nzamba épargner nga bako lala onga na lala ki nazalaki na mbetu ezaka ya mupepe alalaki mbeto mupepe mais na suki dana dia na tol mais tol wana la monitor ndezaki pe puissance ya vie na ngai ya kopunja tol na bimati na kati kwa na ide bandeko na misuna machaboli kola batol mais na kumisika nzambe place nga nazalaka mort ezate mais mutu moko akundi esala nga pasi na motema ya wana bengaki boya boyede biso mpona bino nde bosulaka na leta bino nde boni politique voilà esala biso bien boyede biso ti omoi biso nde tobandi boye mbula ebeti eloki makasi ebuki bamire
Donc bato bakufi justement précisément toza na commune ya Limete na quartier Mondele na Greni bakufi mingi yango tosengi mboka apo asala effort ya koluka nini ya okalizaka makalamu po bato bakoluka l'espace bakoki kovanda base bayeba ndenge ya kofike baza protege na bana bango po topedre ebele ya bato bakufi mingi vraiment. Est-ce que dégâts oyo eza liboso tout bien esalama plusieurs façons vous levez? Badégâts esalemaka nango mais dégâts ya oyo esalemi ya turo ya toka inondation eleki ya makasi vraiment. siko message nini ozosengaka mpona gouvernement boumelaka kovanda awa tobe gouvernement aluka bino solution mosusu kovanda précisément kovanda koto oyo eza makoki esalaka kovanda bakomine ya boye na bitomi na balie moko boye tobi teke komine ya Limete eza mabe bakote balie misusu so komonaka bato bavandaka précisément ezalaka justement ke difficulté ezali soki moto aza na makoki na ye jamais ako accepte kovanda na mile ya ok siko lelo nango osengi na gouvernement lelo nasi na gouvernement aluka vraiment ya kotia baemploi mwa mingi puisque bato bakoka Bonjour papa. Bonjour. Papa, tomoni yo an hôpital yo na mwana bino boza bato bazali bazwi likama na mbula oyo tiobetama. Tozwi likama miranda ko kolela biso na mwana. Tango banda ko bima tango banda ko kima to ezakindi. To bima mwana tiaki na zongi pona joye. Mire kolenga na makolo nyoso mibale. Epanzi mwana pe kote elongi. Par ça dégâts ni salami lisu na kati. Mire nyosto ndako ko biloko nyosto ki. Biloko nyosto ndako ki to tsaka nda to tsekali bo kote okupe ba otiko sombela ngaya ko sombela. Po ni misusu na zaki na mabebi nyosto na makila. Siko ba kondimo ba komi aba siko ba kondimo ba koma ki. Te na moni moto te. Moni moto te. Ba zo en charge mo ko mise en charge. Ti jusqu'à présent ka biso moto so mise en charge. Mwana oyo aza mwana na yo moko. Mwana na suka. Aza na âge nini? Aza 10 ans. Ça va tout à la paix mwana. Ndeko to baluka boyo tout à la paix mwana. Et ça va? Ça va bien. Ozoka passer. Et quoi est là qui est na mutu? Mire quoi est là na mutu? Oh là likoto papa na yo. Senga nini na bakondi ba ya ko sala pona yo. Na papa kasi papa loba papa sozandi loba soka ko loba okoko loba nini papa kondi ya mboka o bazali kotala yo biso ozana ba mapango toza mama pango qui est comme le ba sinistré l'état là que sa bonne foi na bolingo na envers peuple na ana seko pona pas na biso na bakao toza na ngone na lewa faut na kota bonjour to uti akotala ba ndeko ba uti koyeba kozali kama na mbula o ebetami obetela biso lisolo zoki bango na bakubo yambaki bango na etani po boza hôpital ya pembeni ya pana bango. Oui, merci pour la parole. Papa wana na famille na bango to yamai bango na partir ba 3h. Moi na moi si abetaki porte tant to fongoli azaki na o ya 10 ans o azoka ki awa papa ba Hollandais bazalaki ebele ba mso bazaki ba choc mais ba bazaki ba choc grave ne ba to tikala bango. Mais le reste wana bazaki ba premier soin na tongo ba sanini ba kei. Ouais, l'icolo, nini, combien de situres, comment vous appelez ça techniquement? Bon, il y a le coloba pince vraiment sur Tobi, moyen autant les acquitter. Puis ces armes, ça, moi, tu vas aller là pour la santé, mais tu consommer vraiment, tu travailles ma caisse. Ces hypotamoko, il est très grave. Il y a ceux qui sont en bas de Sungaka, par contre, Sunga, papa, puisque ça, Mboulani est provoqué, Biloko ana. Papa, ça y est, Bimananda, kou, à d'autres qui me sabana, tant à Zongi, le Nini, Miri, Senini, et Koueli. Comment état à moi, ils ont des bon, état à moi, na choc na mutu, bobi gene mutu, ils ont un problème. Pour mutu, ils ont un camp. Mais, tout le monde, bah, baza, quoi, quoi, tata scanner, bobi scanner, docteur a signé scanner, ils ont cher. Ceux qui battent les soumis bazali, bakoya osunga bango po mwana koko ta scanner, papa ko kende radio puisque ba perdre nyonso biloko ba TV mbongo et kunda même onde to sala musala banda 3 heures to bani osala musala ni 10 francs to toucher. To esi na santé à batu, les restes on est après. Ni 10 francs na bango to zui, to travailler ka yo fele na. Merci beaucoup pour le service au Boutique Sala, mais sinon moi na wana
jusque-là, nous sommes normal. Azo reconnaître bien que botongi combien d'épingles. Bon, moutoatonga qui est à bureau, à le colon a connu un nombre d'épingles. Mais moi, depuis tant à la qui à la moukinante. Tous les assurés à la moukinette, on va poser la question, mais dans principe, il fallait ça ni na kotaka scanner. Mais il a déclaré. Moula oyo et ça la babilo kala toza ki na mombela ba mai bano yakti depuis bato OVD ba fongola bazwa mai ya yolezo mai ya makala ba kotisa na kala mombeli kala meza kirete tozo senga mesengo bila ya okire kala mwana na directeur OVD puisque lelo to komi ko zo ba sor bato akufiye lelo azoki mais zera bibembe on to uti déjà ko tala bibembe sor ya ngonyo seza ni ndeza OVD. C'est la base OVD, bah y'a aucun calam puisque ce maïs les cas normal, nini, bah incendie aux arrêts souté. Tant ma calam est tondi et refoulé très bas venir. Ah on c'est là qui indonné. Mais depuis bisous de vanda tout le monde a été maïs comme on a noir. Régie des nini OVD na gouverneur ngobila, bazoa, bah si ça me sala, bah bimisi bah salité na terrassé, bah filmer, bah tigi bah terrasse bah salité on a ligné avec ça ni. C'est vrai qui pour bah bouma bateau. Merci. Précisément wapi parce que yango place important bato bakolo ba eza place nini po bayeba toyebi bien que tozali na mombele na prince o koti 12e rue prince ya Lumumba po bima 12e rue toza na avenue Munza na 38 bis centre médical espoir toza référence na biso so komi na Kapela so tuni centre médical espoir ba kola so toza Munza na 38. Et puis je crois déjà au lobby ba victime bazaki moi ebele. Est-ce que vous sentez quand même présence à chef du quartier, assistance na ye à sali yango? Assistance à chef du quartier, moi nité à assistance ya la police et mon ani kututé. Depuis 3 heures. Depuis 3 heures tozo ata mutu mon côté à l'état o aye ko assister bato awa. Eloko mon côté ezaka biso moko na ba famille na bonde to vandi awa to zelige no chef du quartier akolega na yebi kututé soki bato musu na mombele ba yebi eponga na yebi chef du quartier moté. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Bandeko Balandi Yokani Télévision. Vous s'abonner belé na bisabino que maintenant là Yokani Télévision ezali la réalité Tibo Yoka. La réalité, télévision et Yokani Télévision, les réalités qui se font entendre chez les autorités et partout, parce que yango net tozo kota na kati ya quotidien na biso, boyeba ko muke tozali ko avancer tozo kene na 10 000 abonnés, kasi tozali ko yeba ko réaliser vraiment ligne éditoriale na biso ndenge to senga ki yango. C'est vrai qu'au début, ceux qui na nous boyebi ko zo forme te sensité et ko senga bino bo sala makambo ebele po boyeba ko attirer attention en bateau, mais kasi siko to la focus au lingi ko yeba ko information ya solo ya makambo ele kana Kinshasa, les réalités de Kinshasa ça ici sur Yokani Télévision, Bokoyo Kayango, parce que ça la maka ndengona. Je vais vous donner un peu le bilan de ce qui est sorti Nabakondi Nabiso Yamboka, Boyoka, combien de morts il y a eu exactement jusque-là provisoirement parce qu'ils n'ont pas encore sillonné toute la ville de Kinshasa. On commence par le Siat Upen, 35 corps, Siat Pompage, 15 corps, Siat Ngalema, 3 corps, Siat Kanluka, 15 morts, total 68 morts, sans vie. Bilan provisoire est encore en cours. C'est le bilan qui est encore provisoire. Les recherches sont en train d'être faits. On va vous dire exactement il y a eu combien de morts dans la ville de Kinshasa. Mais sinon, on nous a encore transféré ceci. On nous a dit que le Siat Selemba au nord, il y a eu 5 morts, dont 3 femmes et 2 hommes. Le Siat Selemba au sud, il y a eu 11 morts, 6 femmes et 5 hommes. Le Siat Mongafula, 2 morts, dont 2 femmes. Il y a eu aussi le Siat Mitendi, 3 morts, dont 2 femmes et 10 hommes. Il y a eu le Siat La Colline, 24 morts, dont 10 femmes et 14 hommes. Au total, 45 morts, dont 23 femmes et 22 hommes, soit 45 avec des dégâts matériels très importants. Jusqu'ici, difficile d'établir un bilan définitif. Donc comprenez que mort et Zali Kotangama. Donc si je totalise le 68 plus le 45, ça va nous faire déjà au-delà de 100. Donc bon, mon ni population Zali Kokufa. Bok réaliser le lengenini. Ville ya Kinshasa, lotissement Zali pourriture. Ndenganini ba géomètre bazo bi matongo midi pourquoi IBTP zo sopa na marché. Kasibino moko mona. C'est vrai que de l'autre côté aussi, population pas Zali n'a pas ya responsabilité na. Dans quel sens? Construction
construction anarchique. De l'autre côté, boyebi ko batela ba bien public té. Ndenge nini population zo ba ko batela bien public té, zo ba ko batela bien public té. Pourquoi? Parce que ba ko tongela yo ya solo caniveau zo di ko senga. Ba yebisi yo ko tonga awa te, yo tongi so ba ye ko buka yo siliki. Kasi zo bossa na ke yango ndezo bo mabato. Ozo bossa na ke tango yo zo boucher caniveau. Maye ko luka toujours nzela ya kokota. Soki maye zangi nzela mi créer la kanzela. Tant que débordé, continue à mapangu na bandaku pendant que les gens sont en train de dormir, voilà les morts. Olivier KBG, je crois que je vais m'arrêter par là parce que pas César Makassi, avec 100 et quelques morts dans la ville de Kinshasa, bien que le bilan est provisoire, tolo balisu souni. Ba kondibo sala musala na bino. Baye baroye barosimba bamboka, ba chef de rue, bazo insister, population zo insister que baye baka ba chef du quartier na bangote, baye baka ba chef de rue na bangote, baye baka makamona te ba bougumestre kutu ba misusu baye bi bangote, baye bonka na kombo, ba mona na raté. Donc il faut ba bougumestre ya ba o ba uti ko nommer bino sika. Musala yango ezali ya kosala bo comprendre que ba kwani so ezi ba mort ebele ezali na musala ya makasi, il faut ba bougumestre ba sala ya ko bongisa ba nzela ba caniveau ko curer ba caniveau ainsi de scope qui sabato ne bazo tonga anarchiquement pour que population même revivre bien parce que congolais apparemment comprennent pas ce qui danger. Je crois que je vais m'arrêter par là quand l'équipe makasi mais bon s'abonner ebele ya ebele lisusu parce que ya minene ya somo pe ya kandezo ya lisusu. Que Dieu vous bénisse. Na sima caméra ezala Kibongo Montréal Olivier KBG. On se revoit très prochainement sur un autre numéro sur cette même chaîne. Bye bye.